Yambinga na yoki esengo mingi. Lelo na ye na remercier DG, na remercier administrateur à territoire ou azali représentant chef de l'État na entité na ye. Tozali ba administrer na ye ndenge na komi awa. Na remercier ba cadre nyonso ya Sinat pe ba cadre ya CODER. Nazana esengo mingi. Ndiamu lutela. Mama tatuka kuntimama. Vérité est que Bobazola bagonda Sinat. C'est bien on va récupérer Sinat. Va récupérer kaka Nzozi Pamba, Ntotu, mais Kabazola Ribenu Bantu. Parce que Binomo Boyebi, en 2011, nous allons produire Coder Moutou Asala. La dernière campagne avec Sinat. Est-ce que vous voyez bien où je suis? N'a pas dit Bobo Sani. Vous voyez bien que dans la campagne, nous sommes tous qui na Coder, na Sinat, na Futa Kibino, Mbongo na Bino, et Sengelaki. Le Futa to ya solo. N'a pas dit Batumsu Bobo Sana yango. Vous voyez bien qu'on a nini Sinat et Kangamaka. Sinat et Kangamaka. Non pas parce que Coder azalaki sous capable de reproduire thé, mais Sinat et Kangamaka parce que bokonzi outaki kobima. Balobaka te ndenge nini opposant azali ko produire ciment, azo kamata mbongo, azo financer opposition. Or Coder nano bandaki ko gagner mbongo te na partenariat wana. Nde bayaki ko pesa mibeko bakanga Sinat. Tant bakangi Sinat bafongoli ba cimenterie mususu avec l'idée que bako liquider bino, avec l'idée qu'il fallait pas boma Sinat. Mais lelo yo Sinat eko kufa. Vérité et les kinyonso. Na boyeb sabino na bosolo. Lelo na ye awa. Ezate pona koloba loba. Bino toyebani. Libota na biso eza lelo te depuis 2011. To banda partenariat na biso Sinat Coder. Lelo ekatanaka. Lelo na volonté ya bakonzi, donc ya volonté ya mukonzi ya mboka partenariat wana ezongi. Nanu bo produire te, nanu pe bosali eloko moko te. Ezate ke lelo bolo ba dio mindonga la futa biso te. Mais za bolingo. Tozala mongo. Travailleur na dio mina Coder na Sinat biso nyonso mutu mongo. Soko tozala bomoko bolingo eko. So bolingo ezali tokokabola lipa muke. Kabola. Lelo na ye à partir ya pokwa oyo bino nyoso bozo futama prime oyo symbole oyo ngana yeli bino bozo zwango à partir ya lelo.
bamosusu balobaki mpo na nini ofutaki biso vendredi te, mpo na nini ofutaki samedi te, me nga nalingaki ya avant bozwa symbole wana il faut tosolola te po tozala mutu bomba lelo yo ndenge nakomi a partir ya lelo bozozwa eloko na bino bozozwango lelo. Donc bato bazosala musala batravaille butu mpo nga nalingi nayoka lobi na ntongo ntango nazozonga Kinshasa ke mutu na mutu ya Sinat azwi kamwa muke na ye. Donc nakobomba te au minimum travailleur nyonso au minimum azwa au moins $100. Soki komata wana esali bakalkile mais na minimum mutu na mutu akozala na $100. $100 wana ils ont permettre que le mois prochain, puisque toujours reprendre l'activité, on va dans le criblage. Dès que la zone Kinshasa, bato akoder bakoya, et puis eloko mo bozo bosala, oyebi ke baiti de ceci. Bino bozo kasa koder azo sa eloko te. Na ko surprendre bino. Baiti de nyon ceci est. Donc tinga ba machine ba machine zoya. Alors, tant que nous avons Kinshasa, criblage de Zobal. Tant que nous avons criblage, chaque fin du mois, travailleur nyonso a banana nous kozwa prime wana. Hein? Pour est-ce qu'hypocrisie est si lito pour ça la sous hypocrisie? Est-ce que si tu as mundu mosi ou bien mbasi luyantikiri aka bantonzi? Est-ce que vous vandalisez bantonzi? Parce que nga la lingi tozala ni bota po tosala musala elo po soki tosali ensemble bino boko gagner nga pe na ko gagner. Mais soki bokanisi kaka na ye ko kabela bino mbongo wana eloko moyo osala te. Po mbongo na nga ekosuka na nzela. Mais il faut to produire. To bana osala ciment. To récupérer par na biso ya marché. To la saba ok bino boza mayele ya kosala ciment. Est-ce que ça doit solo? Est-ce que vous osala ciment? Non, balobi ke bino boye ba suko sala ciment te ko komi de face. Bantu bubate benu kaluze sala ciment. Donc la ciment nanga batu balenda bazali oyo ya makasi. Donc côté musoro bubanga problème ya mbongo na problème oyo ezalaki ya mayuya moyebi kaka mayuya nyonso tokokwesa ngo na batravailler na Sinat na DG na biso na Coder tokwesi bango na banda lelo musala ebandi nous allons tout avec qui salut banda parce qu'il y a qu'un il y a bato en kaka mais tout ba qui salut qui tout ka wun benu muntu mpasizi mpanga okuzei zoko kuleno kunsarela kima kimosi mais munu nzei mpasizeni idina wunu kiki lutala DG lutala directeur Le travail commence. Nous sommes venus pour sensibiliser les travailleurs, d'être unis, de représenter un espoir pour l'avenir de la cimenterie et que, vu qu'aujourd'hui tous les accords sont finalisés, il reste à signer les documents juridiques pour nous permettre de bien fonctionner. Nous allons le faire dans les jours à venir avec l'autorisation du gouvernement. Et par rapport à cela, je crois que
l'espoir est vraiment permis. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que Coder s'est engagé à réaliser les études de faisabilité de la reprise. Ces études sont finalisées aujourd'hui. Nous allons commencer la production par les criblages. Aujourd'hui, les machines vont être finalisées dès la semaine prochaine. Nous mettrons les moyens quant à cela. Et lors de mon passage, donc aujourd'hui même, il y a une prime de reprise qui est payée à tous les travailleurs. Vous allez le suivre et vous-même, vous serez témoin de cet événement. Donc, il y a un enthousiasme, une mobilisation générale. Les gens sont très motivés, donc les activités vont reprendre. Hier, nous étions ici, il y a les travailleurs qui réclamaient les départs des gestionnaires actuels. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous allez promettre à ces travailleurs? Non, moi je pense que les travailleurs, nous devons les orienter. Les gestionnaires actuels sont eux qui ont permis la reprise. C'est avec qui nous travaillons. Donc je ne vois pas pourquoi changer le gestionnaire qui mérite. Ils ont mal géré. Non, c'est grâce à eux qu'il y a la reprise des activités. Si par le passé, il y a des choses qu'on les reprochait, mais moi je pense que ces choses-là sont dites à des raisons politiques, pour des raisons politiques. Parce que, je me souviens, en 2011, nous avions bien produit avec pratiquement les mêmes dirigeants. Mais qu'est-ce qui a fait que l'usine s'arrêta? L'usine s'est arrêtée parce qu'il y a une décision politique erronée qui a voulu exclure Coder dans les partenariats avec Sinat. Et aujourd'hui, il y a une reprise de ces partenariats-là et Coder s'engage à donner, à fournir tous les moyens nécessaires pour qu'il y ait la reprise effective avec les dirigeants de Sinat qui sont là. C'est grâce à eux qu'ils ont compris les bien fondés de choisir un partenaire congolais, un partenaire avec qui ils ont déjà évolué pour que les travailleurs puissent bénéficier de notre expertise, de notre expérience qui a fait que nous avions produit et nous avions bien payé les travailleurs. Gestionnaire wana ata balobi to travailler na bango parce que babisi liboso li kombo ya mbongo. Mbongo eloko te mais gesso to bandi na bango kala. En tout cas faut ba kende kaka. Tout ça a besoin ya makambo na bango te baza mabe. Mutuna ami bani. Oui, mindonga en tout cas partenaire na biso. Tout ça a besoin na yi. Tout ça a besoin na yi to travailler parce que tout ça travaille na yi. Mais Bino Bozo réclamait des parts à gestionnaire alors que des années avant, ancien gestionnaire, c'est le même gestionnaire qui travaille à Bango. Est-ce que vous croyez que le problème, il y a un gestionnaire ou c'est un problème politisé ou autre chose? Et ça, c'est gestionnaire. Donc Bino Bozo prenait des parts à gestionnaire. Gestionnaire. Ancien gestionnaire, en tout cas, il faut pas qu'il y ait DG, directeur général, n'a pas directeur, il y a 4. Voilà, maintenant par rapport à la continuer au travail, déjà qu'on promettre pour une gestionnaire et l'eau. Toujours promettre gestionnaire ya siko ke azala mayele parce que bande kona biso ya kala oyo ba ancien gestionnaire baza pena bien te ba pena na esprit ya mbongo de moyibi tina toilette moyibi tina toilette c'est-à-dire moi boro ba ko benda te me ba bende yango kaka. Merci. Hein? Merci beaucoup. Il y a la compétence à kolongola bango te. Donc aye bisa bato anomba bango, balongo na bango. Po to komi déjà na mesure ya mbata na muto oyo zalaka na pembeni. Mbata do ba directeur ba kene na bango. Na ndenga mabete. Alors ceux qui to beti biso to bunga mbeko. To ko perdre. Bienvenue Bilaf.